Bonjour, bonsoir, Balandi Nyonso Desho Denar TV. Merci Naba O Nyonso Balandi Desho Denar TV. Soko Talibiso Liboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV. Otala Kaba réalité na mokili. Toye kolobele alikambo ya virus corona. Corona est un virus où ils ont ravagé Chine. Mais quel est le problème ba Congolais au bazan na Chine ba bengi na Desho Denar TV. Ba lobi Desho Denar TV bele la kaka na mokili biso pe a tokoti en danger. Mais quel est le problème na kolinga Hollanda extrait ya vidéo oyo po oyeba na ko comprendre elo oni toling toloba aw. Landa extrait oyeba ndenge nini ba chinois ba développer maladie oyo to pe maladie oyo et yé na Chine na façon nini. Maladie oyo yé na Chine na ba façon ebele précisément selon les informations françaises. Maladie oyo euti na soso. Eza virus moko ebimeli na soso et koti na nzoto mutu. Ba msusu balobi euti na mbisi. Mais par après, tu as constaté que maladie ou ya virus ya corona po e panzana na Chine. Et outi na bilia ya o ba chinois ba bandai kolia chinois zolia ngembo balia ka ngembo na yebi mais chinois zolia ngembo cru, c'est-à-dire ya mubesu. Chinois zolia crapaud, oui, tu yebi balia ka grenouille, mais chinois zolia na crapaud et puis crapaud au chinois zolia crapaud cru, c'est-à-dire crapaud a mubesu azui ligorodo a mubesu ale. Chinois zolia nyoka ya mubesu, chinois zolia muselekete, chinois ale biloko nyonso o balia kate ba chinois bazolia. Chinois voire même namboa ba chinois balemboa. Effet ya biliali ya oyo nde yango provoquer virus. Maintenant olinga Hollande extrêmement ko ya vidéo muke na chelio o comprendre. Ndenge nini bandeko o ba développer maladie o landa e bongo tozonga na bokebi otala ndenge nini tokopesa yo ba développement landa extrait. 小一点，这都是啥呀妈？还有泡呢。发布会。 Voilà donc Yomoro Tali extrait wana comment expliquer mutazolia ligorodo aller ligorodo ya mubesu c'est-à-dire image wana na kati yango parce que ça un peu bien té quoi ligorodo wana ndengo moni atiena munoko c'est-à-dire à déchirer na image ya mobima mengande na kati parce que ça ba image monso eke mobimba bongo ça un peu choc et ça bien té à déchirer ligorodo na munoko paf abimisi biloko libumu ligorodo ya rouge biloko libumu ligorodo wana za vivant ka ndengo moni abimisi biloko libumu ligorodo abendi yango c'est-à-dire biloko akati ameli yango ya komela mobimba koti na libumu na ye chinois ameli biloko ligorodo vivant ya ba développer maladie tendenge nini c'est-à-dire maladie o ya corona po ezala développer et outi na ba jar ya ba aliment moko consommer sans être cuit. Tu vois, bah consommer bah aliment on a sans que bah lambango, bah les bah aliments cru, comment dirais-je, bah les bah viande crue sans que bah préparer yango, c'est-à-dire bah les biloko qu'on a bah façon moi sengela y balé la té, yango des boti virus wana bah bien outi na soso, virus wana bah bien outi na mbisi, virus wana outi na chauve-souris ngembo, virus wana outi na ligorodo, c'est-à-dire bah chinois bah les nyonso o bah lia kate, et puis façon bah on bah ole lango eza ya mubesu. Comment on a ligorodo à mobimbolé? Mais quel est maintenant le problème? Virus oyo balobi eza virus moko et bandaki depuis 2015. Non. Et bandaki depuis 15 décembre 2002. Des virus ya corona oyo ezala qui trouvé en Chine. 15 décembre 2002 ba trouva qui virus oyo ya corona. Toye komona ngo lelo par négligence ya gouvernement chinois. Docteur oyo a trouvé qui virus oyo ya corona. A retrouvé le 15 décembre 2002,
ameka koyebisa na gouvernement na bango que non to trouver virus moko o ezali très dangereux o ekoki ko ravager tout un pays. Ba autorité ba négliger ki yango ba meka ki ko mettre en silence. C'est-à-dire ba yebisa ki etika biloko wana c'est juste une maladie, traiter ça et puis ça va passer. Ba meki kotala lisusu na sima mikolo maladie ebandaki ko manifester d'une personne à une autre. Ba meki ko yebisa lisusu ba autorité chinoise. Ba bandi ko faire taire ba tout so meki ko parler de ces virus ba kangio. C'est-à-dire ba négliger ki yango. C'est depuis 2002 maladie oyo. Lelo na 2020 des maladies oyo éclaté, c'est-à-dire et bombardé. Nde ko bima mena, c'est-à-dire essayer de toucher bato belé tant déclenché d'un coup pays mobimbe koti maladie pays mobimbe zu virus ba ko ka maîtriser en côté virus ya corona eza lokwa nde to mona film na zombie c'est ka ke toucher o ezu o toucher o ezu o toucher, c'est-à-dire moka mobimba bato ba komi ko kwea lokola je ne sais pas comment expliquer moni manga so eteli trop na nzete ndenge yango moko ekweyaka, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils ont bomana seconde, ils ont fait sa forte fièvre, ce que j'ai forte fièvre, na minute, ok, forte fièvre, ce qu'on résisté, une semaine au moins, chance au kikobika, mais plupart des cas, ce qui maladie ya corona et zuyo, forte fièvre, ti osa la journée, ti lobi au koufi. C'est-à-dire, bato kwea lokola ba mang o eteli na nzete, ils ont kwea yango moko. Bande konabiso ba Congolais na Chine, ba bengi na Desho Denar TV. Yoka makambande ko balobi e bongo ngana pesa au développement tolandi. Na Chine yawa. Tona Chine précisément na province ya Guangzhou. Na province ya Guangzhou toza ba étudiant awa. Voilà. Ko mezo poser biso awa malade wana ezaki na province na biso te awa. Un peu rapidement parce que l'émission c'est une question de temps. Oui. Sikoyo malade wana ekomi place to commune awa na Guangzhou. Alors, toza sikoyo bloqué na ba casque à nez. Ata mosala mbongo na bino boke pa chino bosomba ba casque nez wana po yango sa yango okotambola te ata na métro kokota te. Okokende mona ata osala mbongo na yo. Eza déjà consigne ba pesi moyen batekela ba étranger ezate. Donc ata osana mbongo na yo okosoma ngo te sauf que bango moka donc ni jour mususu na wuti sia obena zozonga ale na kota na libula metro na mo ba chino bazozo ba casque ne ya ofele na ke wana ba pesa na ba boyi na lobi pe na okende te to ba ko discuter na mangwana ti ba bengi manager na bango bae ayebisi ngo ba pesa biso moko donc atana ba pharmacie boko kende boye ezate mais ba sino so ba koti bazozwa ofele siko lingi olobanini bino ba congolais beaucoup fa to ba étranger ba kufa explique boye ba koto te soki to kufa soki pendenge nini tozo comprendre te et dis-moi yo bioza na ville nini identité à ville oza na ville nini dans la province ya Guangzhou na Guangzhou. Professeur Guangzhou wapi donner l'adresse complète yaya. Dans la province de Guangzhou, biso toza na Sinta. Oui, toza na Sinta. Toza ba étudiant na Guanongo Yedash, ouais. Et voilà, message fort ezani sikoyo. Sikoyo na émission na yo ndenge oloba po na na on met fa. Je ne sais pas ce qui au belela ata kuna bozali tozaka na posa ba casque ne wana po protéger biso ce qui moyen ezali ekoki ko komela biso a po biso tozaki na biso te mambo ya kosomela mais place ya kosoma ngo ezati casque ne hein ba casque ne oui voilà casque ne ou casque à nez voilà ba o ba yebi médecine bon casque à nez c'est ça bon dis-moi so ba bi batindela bino ba otinda ngondenge nini. C'est ça le problème. C'est que après, il les a bloqués. Voilà. Bah, ils ont activité donc. Voilà. Alors, bon, vanda banda vous pouvez beaucoup fater parce que c'est dangereux. Ouais. Bon, voilà. Mais les problèmes. Loba. Les problèmes, l'essentiel pour l'instant,
ba casque à newana peut-être okoki kobima OK so bénéfice que même pas même na coin so i casque newana ezate okoki kobima te voilà ouais voilà dans un groupe de diaspora groupe de étudiants dans Toyogité donc il y a pas un Congolais touché à cette maladie ata bazopimela ata bazopimela biso ba casque ne mais déjà peut azobattre la biso mais voilà ils akaka pona ko prévenir quoi voilà il faut ils la kaka pour bima bongo te sans toutefois avoir casque ne wana non voilà. C'est ça cela ah voilà donc on a mona bande coming ba olo ba bloquer na banda ko il y a plus moyen de bouger sur ozangi casque ne okobimate ata même la transport okobimate bon bate ki la pe bino balobi rien pour ozwate to ça ba garden soko obimi na quoi avant qu'on te faut pas tester yo voilà donc okobimate ça tu faut avoir casque ne wana okobimate ba lisaute donc faut zonga d'accord mais ata okufa na njala ba koyoka yote donc quel que soit le cas mais aucun Congolais qui est touché à cette maladie c'est ça non non, jusque-là, nous avons battu aucun Congolais. Voilà, merci. Donc, Wana, Nalandio, Nabokebi, message n'a passé sur Deschaud Denar TV. Voilà, rouge comme rouge, noir comme noir. Voilà notre ambition sur Deschaud Denar TV. Ciao. Voilà donc, voilà notre ambition sur Deschaud Denar TV, rien que la vérité. Nous, on est là pour toute la communauté congolaise. Yango na lobby, ceux qui ont une information vraie, photo, vidéo, preuve, tinda na Deschaud Denar TV, tolo belango, so ozana li solo a bien. Benga biso pesa li solo, tolo belango na Deschaud Denar TV pour faire éveil patriotique. Tole ka ofungola batumaele. Voilà tozongi na sujet. Bandeko oyo baza na Chine, baza na Ngwanzu ndenge a lobby, c'est-à-dire maladie oyo eza propagée presque. Ezoke na kokota na ba province ebele ya Chine. Quel est le problème ya mboka mupaya passe? Ndeko alobi boye côté bango bavandi. Bazoluka kaka ba casque à nez, masque de nez ou casque à nez, voilà eloko bazoluka o bazipaka zolo ndenge ozomona na tie na photo wana avant la vidéo. C'est-à-dire problème oyo ekomi sérieux. Mais bandeko na biso bazo subir un peu comment dirais-je, bazo subir un peu du racisme na okolo bango ndengo wana parce que bango baza na mbongo pona kosomba ba casque à nez ou bien ba masque à nez wana mais balingi kotekela bango te. Mais soki chinois ke kosomba batekeli. Yaya kozala mboka mpaya na mboka moko quelque part ezaka passe kozala mpaya eza passe. Chose grave maladie oyo kaka ndenge kwa lobi ezoboma mais bango nzambe azobatela jusque là nanu ebomi congolais moko te. Mais eloko passe bandeko baza bloqué na bandako. Ba avion pe ezotambola te yango na tuni siko ba avion pe ezotambola te ata balobi bapesa bino mbongo bakotinda ngo mbongo ngo bokosomba nango ndenge nini bakotindela bino wapi bino pe bozobima te ata babi batindela bino stockage ya ba casque ane yango et okoma ndenge nini et nalandi na ba information quelque part ko vérifier biloko ndeko alobi et c'est juste question pesa ko s'imposer zanini question qui s'impose ba stockage ya ba masque ou casque de nez wana na Chine bakomi na carence eza lisusu penza te donc ekomi très difficile pour au mona babiloko wana ka bazi parazolo parce que oyebi peuple chinois baza peuple moko baza ebele koleka batu na mokili c'est-à-dire ba masque ou casque ne wana eza lisusu te na Chine yango moni ekoti pe problème à racisme soko ye oza mutu mwindu étranger ba otekela o eloko wana te ata o bazo pesa ya ofele soko ye kaka mutu mwindu bazo pesa te bazo pesa kaka entre bango les chinois et côté racisme na kati et côté pe bokabwani chinois alinga sauver ndeko na ye chinois yo mupaya sauf qui pe sala oyo kiko sala po bika et ça li passe ndeko abenga kina Deschaud Denar TV lobi papa lobela biso a pe toza na danger yebisa bandeko na biso kaka ndenge kendaka de bouche à l'oreille ti ekokoma na mboka bazuela bango solution bamsu bazo senga bazonga bamsusu balobi bayaki otanga bon toki koloba mamba ozonga na bango te ba o bakozonga bango bako décider depuis la Chine po bazonga na Congo. Voilà yango toyaki ko informer bino ke coronavirus ezo bomana ndenga mukete mais lo sambo na biso ezaki ekota na Afrique te. Po na Afrique mbongo akosomba kutu lipa poto lia toza na ngote bongo ya corona tokosuka wapi. Côté ba chinois bazana ba matériel tout bazana ba laboratoire bazana ba en fait ba na matériel en général. Bao koka ko maîtriser virus oyote bongo na bamboka lokola RDC côté to koka ko kangata typhoïde te bongo corona
ya tokolela mabota na biso tokozanga ba famille, c'est-à-dire to sambela kaka nzambe virus oyo ekende na Afrique te, surtout que l'Afrique pour ce qui est touché kaka un pays de l'Afrique, chaos pour toute l'Afrique. Voilà autre par rapport à virus à corona ngwana bande ko baza na Chine baza bloqué balingi ko pesa bango ba casque à nete balingi ko servir bango te, même si tu as l'argent pour aller acheter bazo teke la bango te, même pour aller prendre gratuitement na ba coin o esengi ke baya ko zwa ba masque wana gratuitement pour les étrangers c'est un peu compliqué. Donc voilà ce qui est là comme information ya virus corona et ça virus oyo et utina sima banyama oyo ba chinois bale bangembo ba magorodo ba je ne sais pas ba michopi ba nyoka ba mbisi ya mubesu, c'est-à-dire bale ba aliment non cuit bale yango ya mubesu virus wana ekobimela wana virus wana eza très dangereux ce que zio siko na 10h tito koma 10h30 11h okufi très dangereux et l'équipe même na Ebola pour Ebola kutu mutaozo batan mais virus corona oyo ce que zio siko yo jusqu'à 1h du temps, 2h du temps au pays. Balobi ezopé sa forte fièvre et andenga mukete. Donc voilà, autant être informé bino par rapport à virus oyo, bande konabiso baza bloqué na Chine, moyen ko bima libande ezate eloko akoli ezate bloqué na ndako. Sans casque à nez ou bien masque à nez, moyen nyata libanda ezate bo bande ko baza na ba masque wana te. Ba kokende libanda ndenge nini baza bloqué bavandi na bandako. To yebite solution ko zala nini maladie wana bandaki depuis 2002 ezala ki négligé. Ba autorité chinoise balinga ite ba lobelango or que la situation était vraie. Pour votre information encore, docteur oya trouva ki maladie oyo ya corona na 2002 yemoko akufi. Le même virus ebomi docteur oya trouva ki maladie oyo. Docteur wana akufi, ça fait je ne sais pas 2 jours lelo. Docteur wana chinois oya trouva ki virus ya corona aza ya kokufa. Donc au même virus ebomi pe le même docteur qui a découvert la maladie. Donc voilà autre par rapport à virus o yango wana benga biso na Desho Denar TV pesa biso ba histoire bien to le belango Desho Denar TV pour toute la communauté congolaise et zala qui a bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission eza koya et belé ciao.